Mutungu ayoka gana yete. Talo binaye. Bisoto lo bito ko yoksa la papa soni te. Temenawa. Talo la bisoto betani. Mais kuna deux groupes, kuna 26, kuna 3 mètres. Esi ya malala. Malamu te. Upepo wabe ya kochi na kati. Momonike lingomba ndenge tozali. Ndenge batikela biso ba papa, batikela totikala susu bongo te. Pona nini mate ya mabe eleki mingi. Bandeko bakei. Me biso pe totikali bato mosusu bazilingi bakabola biso. Wana mpe yebani kasi soki tosali bongo ezali mabe. Ezala mutango akiade. Esali makambo malamu. Ezala nga moko. Esanga makambo na ngai ya kitoko. Ezala papa zako. Papa Mbenza. Mama Rimsona. Mama Rimwilu kuna na pari ndenge totikana yika mutazaka na biso. Na Papa José. Bino bobenga papa Rikene. So likambo wana neto lobi okapola biso te. Batata bazalaki ya kokangana. Biso pe totikala ya kokangana. Marire kufunde zalaki me batikali kokabwana te. Biso pe tokabwana te na mipepe oyo za koya bakekoloba boye. Bakufunda papa Kulutu na papa Mfumalongo. Bakufunda papa Mbaza na papa Mfumalongo. Meyo batala ni balobi te. Wana eza mupepe mabe bazo memela biso me balandaki yango te. Biso pe tikala bongo. Mutungu ayoka gana yete. Talo binaye. Banda na yaya Nkotiani. Jina mama Solange tozali mutu moko. Tozali kopanzana na Brazzaville, na Angola, tina poto. Mais soki bosali mabe baya ndeko na ngai ngana kosepela te. Elakisi ete boza koprepare échec mpona biso. Kasi soki toza ya kokangana réussite ezali. Eza boye te, eza boye. Mutungu ayoka gana yete. Talo binaye. Mais soki bosali mabe baya ndeko na ngai ngana kosepela te. Elakisi ete boza koprepare échec mpona biso. Kasi soki toza ya kokangana réussite ezali. Eza boye te, eza boye. Mutungu ayoka gana yete. Talo binaye. Na katika tuzali ndito bana. Dikambo tuzana yango. Dike papa représentateur na Utikoloba. Bona ngamoko eko la pat. Nero kwa bande ko bazani. Dike ndera kapona organization. Oh, nyo nomoni esa dikamona yo. Wese wosuke bolomete ngai moko bamosusu letoanyu olazakakaike 5 euro koya olingaite okobeta suma bako me ozana likambo opesi na biso nyonso oyokani omona papa Alphonse, papa Joseph, papa Sako, bambuta Fatiale, mama Micheline tozali ebele bapapa Armand ozana likambo opesi wote mapako ezala te. Mutungu ayoka gana yete. Talo binaye. Tanda te kokabana kibiri bakole ngai boni wana ngai alikuwa hapa mekeni wakati kile na kabla yake ndio na tanzania hapa na kima wote damoja ya kufiko kima ngaite yapi na benzi ukiwa na watu wenye bakimia ujire mkarabuati flori na mkoro ekokana nini? Ekokana nini?
Kawan Provinsi Malang, dia meninggal. Mukul-mukul ganti musuh. Mutundu ayuka kana yete. Talu binaye. Namberik Prophet Moga Binaga kuna Nantangu zalike Nzambe apesi bango bibeku Prophet wana balota msalingomba Tangu ile akufi ebe musale tikala kapa ya mwana tamusi okomona oyo koya te malamu mubeko tolongola totika mosusu malamu te nyonso baye kolongola engomba mpe ekwei tokweyisa oyo ya biso totika basongisongi biso toza kokangana na bandeko na ngai de la presse. Sala musala datang Zambe kalau datang boleh membantu ini itu. Pambate kokabano sugiri bakolo. Ngai bokuni wana ngai ni kamisi atong. Mutundu ayuka kana yete. Talu binaye. Marie-Paul Mousselou, Lyon, France, Kimbangu 21, ici on travaille.